accompagner chef de l'État. Parce que ces gens-là, les combattants, on a pas tout. Biso to benga bango, IDPS hamburger. Mais biso IDPS libanga, Kabila, tout fait, tout flamme, bimi tiro. Tout ça bundi ça na front. Bato baza na front bona, bato bino zo bunda musike za des bagarres différentes. So bakangi muntu azalaki ministre to muntu moko bo fois devoir azongisa mbongo à l'État. So ki yeba si ba pesi $500,000 na ye. Ba libérer na bango muntu wana. Donc baza ko fragiliser état de droit. Na social abato. Justice amabe. Justice eza ko sala musala te eza ko accompagner chef de l'État te. Tote tolingi nanu awa ebonga do batu oyo ya diaspora ba uta poto ba ya ko travailler tout autour ya chef de l'État. Il faut ba jouer makanisi wana ya ko accompagner chef de l'État ba longola makanisi moibi. Bote mingi na bandeko tout balanda biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi di Pumba Hotel biso na mission na Kata Lyon. Merci na ba partenaire tout ba soutenir biso. So moni mikolo sponsor na scène biso awa ezali Mama Jeanne Manitou mama oyo azo ko soutenir vision ya mokonza mboka na musika na Canada. Mama Jeanne Manitou azo soutenir tolinga ba diaspora nde ya boye. Ezali ba diaspora ko benga ko ya ko luka ba poste mais ya epo na poste te. Yazo salama musala action zo mona na fondation trick yo mona make muta aina ba idée belé apesi tard ya bato basala bilanga apesi ba tracteur tolingande bataboye. Merci na mame Melinze mamotema tous pepele ya mbetolo. Merci na Pauline Ngengo Kabeza ka éducation de tout ça l'émission na zongeli mon Richard moto alobaka bosolo moto asembola bate belé ba sepelakane par rapport ba vérité lobaka président otaki ko loba après ko sa ko loba na ye tout monde mambe belé pe ekomi ko sala mais bate belé balobi ke bato no ba travailler na président ba travailler bien te to yebite ba Thomson ye mais ti lelo to tkena na 8 jours à fête. Est-ce que baba na mboka ba kolia ba Thomson nango to yebite to sana Richard to la bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Bonne santé. Oui na ngolo akolo sumasia. Maman mon state appelle mboka bi au sembola bien. En tout cas Mama Jeanne Maditoulou diaspora ya solo mère ya yozomi yango wana. Sembola ya solo nombola ko ba vérité. Fondation Fachi Creek Mama Jeanne Maditoulou mbote ya mingi parce que yo za diaspora oyo te oye awa po yiba mais yo ye na ba œuvre na yo concret ba caractère na memi bilanga no zo salisa oza ko sunga vraiment ezokende droit au cœur muntu soka zo ko sala bolamu non po azala récompenser lelo mo mazo sunga batu tango aza vivante muntu wana fukoloba bolamu na Mama Jeanne Maditoulou. Mama Jeanne Maditoulou Union soyebiye na Canada na États-Unis. En tout cas botia mama wana maboko mama wana zana motema ya kosunga ba compatriotes nae ba congolais surtout en ville à Kinshasa. Merci surtout azana vision ya mokonza mboka ebele so ba koti na vision ya mama o azana ngo ekosala bien lelo to monaki to lali to lamuki a mokonza mboka otako loba par rapport koyoka no mokonza mboka nda lobaki ninga otako loba na deux chambres parlement ba vanda ki na kata parlement ko ki on vision na ye azaka na ligne ya vision na ye. Problème ya vision na ye batu oyo ba ko accompagner na vision nde baza batu ya lokuta ba okosa ya za chef toko fana ndeko za chef mais vision na ye batu fo bakumba yango mais batu wana ba ye olie bakumba vision ya chef bango bazolinga batondisaka ba poche na bango soko peuple retomber ya vision chef et au monde en ati. Bango balela babi ko tonisa ba poche na mbongo ebimaka te mbongo ebimaka wapi po batonisa ba poche mbongo ebimaka tokenda na ville na osala investigation na ville na Gombe na Butu na bandeko na biso awa to misatu to moni ndenge dollar ezo bima na boîte nga kota boîte te mais tokenda place mo bazo sala clip to moni dollar ndenge zo tambola batu wana mbongo ebimaka mbongo eza na mama so mokonza mboka lobaki parti oyo monaki ezaki très pressant na mamno sa simba ki kota social koto ya nini ya armée asimbi mambe belé koto ya ba ministre asimbi mamelo ni o etoucha ki elo etoucha nga za 2 points justice
na social ya bato. Justice ya mabe. Justice eza kosala mosala te, eza koaccompagner chef de l'état te. Bamagistrat bazozala toujours corrompi. Bakomi kosala nini? So bakangi muntu azalaki ministre to muntu moko bo fois devoir azongisa mbongo ya l'état, soki ye basi bapesi ye $500,000 na ye, balibere na bango muntu wana. Donc baza ko fragiliser état de droit. C'est une façon de bundisa président de la République dans la vision na ye. C'est là où nous disons que non, batu baza ko accompagner bazate, ba ofu ba accompagner chef de l'état, bazana na bandako. Bazana nta mususu na étranger, lokola ba maman Jeanne Maditoulou wana, bazana na étranger. Donc azana kata vision mo konza chef de l'état mais azuna no posete. Omona ba maman ndenge wana. Bazali mais tout le monde a mon konza mboka lobaki tout le monde dit mambe changer tout le monde gouverneur ba Congo ba tiaki maboko. Gouverneur ba Congo ba tiaki maboko procédure eza mabe. Par rapport droit eza droit, politique eza politique. So boko kanga un ancien autorité, il faut respecter principe ya droit. Boko memaye comme un vulgaire citoyen te. Na sepelaki na ngote. Ba Congo eza province oyo, Congo central eza province oyo et soutenir chef de l'état à 100%. Par rapport au temps mususu bandeko ba province mususu ko bazobundisa chef de l'état na tribalisme. Mais le Bas Congo n'a jamais été tribal vis-à-vis à chef de l'état, à soutenir et puis le chef de l'état a sali makambo ebele na Bas Congo pas qu'on est au sala. Aux Hollanda, les Bas Congo que nous sommes reconnaissants et nous resterons reconnaissants na chef de l'état Fachi Beto na biloko oyo bazo ko implanter na Bas Congo pour au profond. Yango wana elinga banda ba izine ebele ya ciment bazo tcha na Bas Congo. Mais batu o bazo sapé action chef de l'état ke ba Congo batomboka ba ina chef de l'état batu ya justice wana. Mais la question est vision madame susu mo konzina bango azali kolo e utaki likolo so de uti likolo simba e kanga ya msio moni vision. Na ebisaka yo toujours. J'ai eu la bénédiction dans ma vie ya kosala un peu musala service national wana, soit l'armée soit entre parenthèses. Mais j'ai eu cette privilège là. Il y a toujours une procédure pour arrêter quelqu'un. Beaucoup qui est en dehors de la loi. Ou soit, vous inviter la personne à y aller. Première invitation, deuxième invitation, troisième invitation a été pour Tinda, mandat d'amener avec saisie de corps, prise de corps. Cinquième. Mais septième, ils ont raté, ils ont raté. Trois, on a dit septième comme violation, il y a droit. Trois, on a dit mandat d'amener. Place tout baozoyo bakangi yo ba menote yo ba kitisi yo mutu ba kotisi yo na mutuka o ba koya nango ba memi yo acquis des droits yango wana mais manière bango ba salaki ba zuye na ndako ba bimisi bakangi ye awa nzoto na biso nyusu mibali presque semi libanda on n'a pas aimé. Nous sommes des bantous tobo sanakate, nous sommes des bantous to sana culture et puis on a ba valeur hein. Tolanda kate makamno su mundela sala kabiso ba bantu toko sala yango te mundela koma na e pervers mais biso toza ba bantu tango nazo kanga yo fona kanga yo na méthode o eza définie selon la loi. Oui ba pe mutonga dans la poste nini azalaki na poste nini c'est une autorité, azalaki une autorité ay gouverner à quelle province? Il y a Congo central les a n'importe quelle province était et ça province beaucoup stratégique à la RDC. Sur la division ayo zaki wana zaki na poste bato bakangaki bango ngo sala lolenge ni ngo piniste ngo nangana kanga bango parce que ba violer mibeko ba violer procédure les anormalités vice de procédure banga bakanga bango ba entendre bango nana tindaki bango o fulani ba tindaki bango so ngai magistrat suprême fulani wana aza suspendi donc on fait ça conseil. Il y a supérieur de la magistrature, premier substitut à procureur, premier président, il y a cour constitutionnelle, il y a cour de cassation, il y a suspendu. Le gouvernement peut être au Samba par rapport au Lengende Bamemela qui est Bakangela qui est Netazo. Personne est au-dessus de la loi. À tout Matouboua, on a au Samba. Lundi officiellement, ce n'est pas un problème. Akokende gosamba akosamba atuma tubona soka ibaki 8 millions na ibaki 8 millions ebi na biloko ngo to sala sikoyo batu mususu ba hiba ba okota prison botiki na bino bango na la jara biloko ngo te na lingaka yango te c'est l'injustice totale
biso toza bato oyo na kati ya baambre na biso tolingaka justice. Ngai alingaka injustice te. Nalingaka yango te, je combat les justice na forme nyonso en commençant par ma famille. Soki injustice na kati ya famille, je combat ça. Ozomona, yango na tokotela IDPS te. Yango na tobundela état de droit. Mais surtout comme ça état de droit changé par rapport à ba intérêt personnel ya bato o ba pese ba fonction et ça grave. Toujours que na jungle. Mais tout le monde awa pe awa kana kati ya nini awa ya ville kiti ça na kati ya circo bakanga ki jeune mobo wana otikukufa par rapport ya torture et les cas qui mamuno sozo ya ngata mboka na biso est-ce que mokonzi ayeba mokonzi aza au courant ya makambo nyonso. Les premiers informés à République ezala mokonzi chef de l'État. Bato wana bache bango na baposo, la torture est prohibée na déclaration des droits de l'homme. Tu ne peux jamais torturer ton semblable. Et ça t'est. Mais Marambasali dans services spéciaux, Marambo colonel Mopepasali, na expérience colonel Mopepasali, il ne pouvait pas faire ça, pas torturer garçon wana. Non. Et pour filmer. Et puis pour filmer yango, et ça sabotage. Guerre au ba kotiseli chef de l'État, na ba institution, na ba nini sabotage. Tuna famille na minute rouler msu ba hôtel la maman tem sous colonel ba hôtel té monto na grade assez ba hôtel ka chef de l'État ba boke. Mais c'est lui le patron, c'est lui le garant de la nation. Ba hôtel ka yé. Comment est-ce que il y a des fois comprendre. Ngana sa fanatique té. To salaka ah to ba fanatique té. Nous sommes des réalistes. Hein? To flataraté, nous ne sommes pas des flatteurs. To liaka, to melaka, nenge kolo sumasi apese la rabiso. To vivra pour naï. Hollanda. Hein? To vivra pour na partie la biso IDP so peut-être to vivra pour na kolo sumasi. Mais chef de l'État faut comprendre que nous bazo saboter na ba chaque coin de 5 ans les 2 ans etikali wana. Ba tia ngo déjà ba salaki une année mutetikali po une année élection. Ba salaki réunion na bango ezaka sabotage likolo na seko saboter. Yé maintenant en tant que garant azwa batu na eba o baza compétent. Batu baza compétent baza belé. Baza belé. Pour ko arrêter hémorragie wana ya sabotage ozo sala. Bon par rapport au gouvernement na zo travailler na premier ministre ba mona te mambo. Mais gouvernement zo sala ya sama lukondo. Ata l'entereza parce que nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Gouvernement zo sala mais à lent. C'est trop lent. Premier ministre faut à la show. Faut bousculaka. Faut bêta le bon on a mis ça. Faut ça ministre ah ça ne va pas. Je vais voir ça, je vais voir ça parce que tout ça le rapport est pas chef de l'État qui est notre patron. Hier au ça le rapport na peuple où peut ça qui est mandat. Mais le chef de l'État aza trop mou, aza olala trop fois la mouka. Faut booster, faut bêta le bon on a mis ça. So ba changer gouvernement pour na Pour changer le gouvernement, on les a mabé. Mais il peut, le chef de l'État peut vraiment quelques ministres, oh, bazali trop lent, oh, bazo kokate. Mais le ministre de la Justice, azo kokate, moi, sur wana, azo kokate. Azo kokate. Bazo ta maman wana ya États-Unis, Canada, maman Jeanne wana. Bacha ye wana. Azo kokate. Maman wana azo kokate, ministre de la Justice, azo kokate. Donc, bazo binele pena na zolo awa. Azo kokate, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ministre Ouazaba Kassé, le gouvernement des ministres des Finances, Nicolas Kazadi. Vous sentez que celui-là, c'est un vertébré. Namona na ena mboete, ayebi elongi na ngate, mais nga nazolanda ba action na ene nazo travailler na ministère des Finances. C'est un vertébré. Est-ce que le mamno sozeli kangata mboka na biso mona pe mokonza mboka lobaki awa MONUSCO bateau ya MONUSCO bakati alliance na bango. Mais tout le monde ba voiture na bango, tout le monde ba zo circuler. Est-ce que tout ça kana contrat na bango? Non, et ça a processus. Boko kata ngo mbala mo boité. Boko ça la déclaration ko kata mo mandat na biso esili. Mais comme il y a un processus au ezo salama et que ndaka malembe. Boka ndeti babaye bango to mo ba voiture ngo zo ba obela mateto boyi bino to ba ndeti ba compromis to mo ngaki ko kana mission fonga ba comprendre ndeti bando sa eloti. Te nga na yebisa o déjà nga linga MONUSCO wana te. Na yebisa on émission to sala kati. Na biso MONUSCO longo na ese wana ese fanda tranquille. Je sais de quoi je parle. Nabini na olobela. Mais loko la mandat na bango comme na suka. Il faut bakende progressivement. Bakende progressivement tiba okende parce que refuser du coup comme ça la MONUSCO c'est refuser la communauté internationale. Ces gens-là peuvent te faire la guerre. Faut que yeba politique nationale est ambola nini politique internationale
quels sont les enjeux stratégiques économiques et politiques internationales. Il faut maîtriser ça. Il y a une chance de un président qui déjà rodé dans la matière. Fachi Beton. Il y a un parce que si on maîtrise la communauté internationale, vous en avez bangoté. Bimane bana mboke bele ba kolela babi bat bazolia te bat bazokaka tiboso tozaki anga na to sala émission to yombo ebisinga kutu calamité socio équité dake chèque kota ya nini ya bana bazotanga mo chèque mo ekota ki wana ndambu ba para balelaki to yeli suso ba to musone ye ezebele ba voiture etondi mais to tika na 8 jours bato ba fêter net bato bazomona pe chèque wana pe ngeya lisusu eza problème ya ministre ya économie na ebisaki yo Thomson Eye. Mais quelles sont les dispositions prises au ministre de l'économie? C'est ça qu'on a gouvernement, il y a des brebis galaises. Oui. Et j'ai fait aller à Hollande, la Mambola, Rwanda. Thomson Eye. Mais commis à quelques jours, il y a Noël, la bonne année. Mais mouvement est athée. Circulation bon est athée. Tout ça, le roi, toi, mon coloana. Pierre Gezagaga. Quelles sont les dispositions du ministre de l'économie à jouir pour battre à Thomson Wana? To bateka soso wana mon liquidité po na Congo fo sala poza na la so sala raté ozaka muta matolo est-ce que bon wana ve bimananu bazaki na lolenge mo ko sala te kulukana ko sala ba chambre froide kulukana ba mituka o ko memango bala mo vision biloko eye mituka ezate mala mo ba chambre froide ate mo ate ya mtu pesa mo lanterne presque wana en tout cas question posée que ça magistral lorsque vous êtes dans un cabinet ministériel il faut ça na conseiller aux serveurs au sala ba tacticien na minute oyo tous on a besoin ba conseiller technocrate les gens qui ko réfléchir que non le rôle de tout sala et le gros projet nous devons préparer ça et ça et ça et ça et ça parce que projet tango ya écoute déjà suma pilier ali fondation ali et ofanda mais so kaka ministre azala ba conseiller oyo ndeko na ye cousin na ye ba azotala ka en terme que non na ko salaire na na ko prime na ministère et Simbate. Et Simbate. To tournoyer en rond. Ce qui déjà azalaki na ba conseiller au bazar ba visionnaire. Afin di au projet Zabo. Non, excellence de balingaka. To sala ngobo to sala bo avant d'acheter na conseil ya ministre. On va proposer to somba mais avant ba somba, on va construire d'abord ba chambre froide to chambre froide. Eza nango makasité. Ndeko nanga ebinde nini basala ngo parce que ebi froid maîtriser froid to tongi yango na ba site ebele to kaboli siko place ba point de vente o ba to hotel to former ba to akoteka bazana ba badge na ba macaroni na ba ba teni na bango ba commander ba to na ba zelaka na tam moi record amuke e tango e mbala moko ya na marché sans tambour ni trompette o deti boitolo bango échec côté la soso de échec ezaki ota tomso pende échec ngeya mais tozo kene échec avion 747 ezokende droit na falaise. Le commandant en chef qui est Fachi Beton, il faut avoir gaz. Mais gaz population, il faut abenda gaz ya ni na epo avion et beta na falaise de avion et surpasser falaise wana parce que ba ministre na e belé bazaba incompétent. Na lobby yango na vision ba ministre ndenge ozomona ndenge ba incompétent ezali baza na vision mutu mususu na mutu to baza na vision mokonza mboka azo travailler siko ba na vision alar na ba omo na poche na ba ba na vision mokonza mboka te so ba na vision mokonza mboka Thomson déjà zotekama bazobanga IGFT bazobanga kokangama nde bazokangama te to na ndenge bazokende na bango kangami no ebika so ozongisi mbongo obima ne bataille de place balone ba omolo babi so bakangi yo ozongisi no mbongo na so ibaki ba million obatiki na bango mais kokangama ba obanga so elo ni na kokangama est-ce que ebike non ya na ba cadre musu au sein de IDPS bazo favoriser mamba obimisa batu na ba prison est-ce que bien je te donne l'information ba cadre musu ya minene na IDPS wana bazo participer par rapport à ni bakangi oyibaki batu no bake omona ba cadre wana so bake mona ba cadre wana ces cadres là commencent maintenant à négocier na ba procureur na ba magistrat po yobimisa mbongo bango bazui ndambu ba magistrat pe bazui po yobimisa je te dis vrai ngaza muta sentiment na ba ta parti côté ya président est-ce que bango ça la vision papa ces gens là cherchent l'argent bazo accompagner chef de l'état té na ebini na zoloba bazo accompagner chef de l'état té na vision na ye. Est-ce que ndenge mo zo mona population to ba diaspora mambalo ba lelo population de souffrir po so tali à 100% lelo banda ko ebelo no lia ba diaspora banda ko futa mara na ba diaspora
hôpital mutabelo ka bengi muta diaspora est-ce que l'autre pesa bango moi quand même moi raison par rapport na ngoloba ke population zo souffrir côté hôpital azo souffrir côté kolia azo souffrir côté classe azo souffrir côté mai côté courant diaspora zalaka na torte ngala ko condamner diaspora te mais biso nde to vivaka awa hein bango déjà bazana lipo fele mateko fele mais biso nde to vivaka awa bango ta musu ambetima ya bandeko na bango nde ba mesana osenga bango bambo siko biso to na bandeko na diaspora te to vivaka te nous vivons ngata musu nete na zui mama Jeanne na ngakuna akofanda pa ka vision mukonza mboka mais sikoyo ba o bazana bandeko te bandeko bato ebele bala bandeko na poto te tolingi nanu poto te tolingi nanu awa ebonga do bato oyo ya diaspora ba uta poto ba ya ko travailler tout autour ya chef de l'état il faut bazwa makanisi wana ya ko accompagner chef de l'état ba longola makanisa moibi ba accompagner chef de l'état parce que ces gens là ba combattant kuna na poto biso to benga bango IDPS hamburger mais biso IDPS libanga Kabila tout fait tout flamme bimi tiro tout bundisa na front bato baza na front bona bato bino zo bunda musike zaka des bagarres différentes hein bango baye basakapara bango mango vima bango lata na bango bateni facha ba bimisa fachi beton ndende walati ba koma na bango kolata wana ba koma na bango afandi na écoute 45 degrés na voiture officielle 10 minutes 1 heure du matin za libanda etelemi na veni moko boye pozo kengela likango ezo so conseil zo likango on sait pas que ba pesa biso ba poste ba ota libanda ba ya bazo ba poste te na sepela ngaza contre bénédiction muntu te mais poste ba pesa zo sala nango nini c'est ça le problème et loko nini rendement nini zo sala ozo rendre na chef de l'état na poste ba pesa. Merci tout continue tout aussi sur la biso awa tant to moni Moïse Katumbi akiti na kati ya nini na go na nini na Kisangani plein oyo moni wana ezolo beloni peuple a enega po azana miati peuple a enega même ngana so to ke kuna plein au salama et au salama po to ebindeni au sala plein to ebian e bangisa te to ebisa ka to banga ka ete to ko banga Moïse c'est un adversaire te Moïse ce n'est pas un adversaire Moïse c'est un frère na ebisa ka yo makambo wana to sala no be monsieur Belé Moïse c'est un frère au Félix président Félix Chilombo Moïse baebani mais le rôle les politique na politique bakabwani c'est un frère toko banga été j'ai beaucoup de respect pour Moïse Katumbi mais toko banga tamkolo mokote rende discours ne nalandaki na kangaki place moko oya lobike non le Congo a besoin des hommes sérieux mais nabi mais tant ya lobike non le Congo a besoin des hommes sérieux yena nous faut banda osa sérieux asa sérieux hein asa mama na moins sérieux mamba bien ko ba ramba nini soki muntu alakisa bato FCC ko yiba Moïse Katumbi c'est vrai mais oui soki moni lelo bato FCC belé ba kuma na ba bazana ba 80 compagnies ba 30 compagnies ba magasin yetango bandi ba makamune wana ba kuna matata c'est lui asa sérieux yena no banda kozala sérieux no mundu nani alobaki ne kona biso nani ya molara nani Francis Kalomba abi aza maboko pembe ayibate makila na maboko asimba te aza sérieux otuna ngai eloko wana na émission na ebisaki yo ya des dossiers so bake ba bende on a placard ya justice place ne sana boloko oui abanana no kozala sérieux ye moko ayebisa ba population isangani te que non le Congo a besoin des hommes sérieux en commençant par lui-même abanana oza sérieux wa plan to monia yo ya kitasa plein akebo e plein eke plein to portant l'élection boy Congo ezalaka nango ndenge wana Congo ya ndenge wana soki mama Jeanne auti États-Unis aye awa alinga kende Kisangani osaka plein akosala plein so ngeke na ba Congo na ba boma na ba mwanda osala plein osala nika plein. Merci moi Lamboka balela ko fo ndingo sembola ko sembola ka bosolo na sito tali lelo moi échec moi ekoti lisusu diaspora moi ka otaki Suisse ba PCA ni kota francophonie mais akimi na mbongo place wana échec ezo ya pa mokonza mboka kaka te nabi wana ezali crime contre la République démocratique du Congo. Tu ne peux pas voler chef de l'État apesi kaka ba diaspora wana ba PCO obongisa nini je ya francophonie ozwi mbongo okimi nango ngai soki nazalaki chef de l'état
na ko pourchasser yo partout au nobata en Europe ba okanga yo ba koyana o donc na kolanda justice no neni au salama parce que oza muntu oyo ngana pesa ki confiance et ça haute trahison chef atika ko melisa batu na yebi beron na mema no ba diaspora on pour koma ti na kati ya nini ya présidence mais muntu poye na kati ya présidence tamusu na relation na président tamusu boye banaki tamusu muntu a commissionné yo amemi muntu aza bon na boye chef apese confiance par rapport ya muntu ne oyo ayebi mais ayebi te muntu wana yo beta frappe hein alie mbongo ayibi mbongo ya francophonie akimi na ngopoto hein soko biso awana kisasa to lobby ke non ba diaspora wana ba komi ba diaspori awa baza ko boma chef bazo aider yete non biso toza ba jaloux mais preuve palpable yango wana mbongo wa francophonie ayibi akimi bunda kutu liti yango wana banzela na banini ba pese ndi ata kutu chef du quartier ya Pamba même chef de riz hein tala na babalabala ndenge komi batu bami kosala ba malewa en plein balabala comme ça na kati ya Bandalungwa malewa na balabala et ça inconcevable donc anarchie et ça ko matakaka par rapport ya mitu ya batu kika to tala mambo ni rezo kende to mona pe koto ya nini ya presse ya président de sala melo côté Patrick Mouya ozo mona vision ndeni par rapport ya travail communication ya chef de l'état est un échec total information Patrick Mouya est ministre national ya communication il fallait relayer ba biloko chef de l'état zo sala elekaka en boucle na RTNC chef de l'état sali péage awa péage kitoko na Angola lufu ya kitoko makasi mais na RTNC zo lekati ba sali nzela ya Mwanda Boma ba asphalter yango nzela na RTNC eza olekati ba ko sala kuna na likasi mama na nzela na RTNC eza olekati tala tangu ndeko Kabila yaki na pouvoir système bagi makasi te mais bagi na système ya communication en boucle la même ndazo peser kana poste wana tolobi te azo peser na poste wana tolobi yango te mais yango elo na biso bato bazo accompagner chef de l'état bazo accompagner te même ba service na ya communication à présidence zéro échec total donc ti jengu il faut ba remanier yango ba changer yango ba pesa bato baza capable ya ko communiquer ba la ki sa vision ba la ki sa misala batia ba moyen bato wana bakende batala ndenge baza kosala ba filmer bazwa bato baza capable ya kosala ngo balakisa ngo en boucle RTNC na ba différents chaînes oya le ministre Patrick Mouya batado travailler na bango ya presse ne ba makasté par rapport à information to baza makati ko kitena ba poto ba misale zo salama Mouya ya zwaki azu pouvoir na communication kala mingi te mais noyo oya RTNC ba Freddy Mulumba wana bagi na mission ya sabotage bolakisa biloko wana te bofre nango apesa ordre na rédaction bolakisa te émission mo eleka wana RTNC balakisaka ba travail ya chef de l'état a bloqué yango émission naye Freddy Mulumba et mauvais ya Mouya ya tanga moni mambo wana a suspendre ye kutu fa abalongola elibela sikoyo Mouya ya amema style ya sika vision na ba œuvre au chef de l'état sous sala et mona na boucle congolais amona yango so omoni congolais so afandi atotala babiloko wana na sali nepe Thomson nae fo ezala na sozo nae kimi ekota mais poto sisa na biso mekanisi no kopesa na moto akimi na mbonga pa po kala mingi te nyoko bana ide no kopesa mokonza mboka idenga nazo pesa na moto akimi na mbonga président de la république son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o biso na bandeko batelemi tant tuzo kende kuna ayo ka code oyo otono benga national à comprendre de fait Fumu Sabata ngai ndeko junior ayebi kombo wana national alimbisa te batu wana il faut ko traquer type wana ke na mbongo na poto mobimba ko récupérer ko sambisa ya abanda parier so ezeka ngai Richard mutu andengo na bazwe ba ko fusiller elo ndezanga popo sala pembeni wana ko mati uluka dusunyo ko koma na msuko shwana mokonza mboka fara taki uzalaki nayo vanda na papo vandi pena mo audience ato sengi ba biso no a surcharger en attente mais batu musu ba okenda butu 12 personnes 13 personnes ba kei ba okale yo do fo
muntu oyo ya wana bimbo bosali liste na bino chef aza disponible ayambi bino ayambi bino ayoki oyo bino boza nango mposa mpona koyede chef akende liboso po oyo deja tosalaka eza koyede chef mobimba ya blague te énergie oyo todepasse vision olobaka bavérité toza na souci wana ezobeta biso ça nous tape sur les nerfs tant tozomona tande eza bobundi na 30 bobundi na quelqu'un bobundi bozwi pouvoir yango mais bato mobebi surtout biso na bandalungu oyo toza ya kosambwa mpo bayebi biso ndenge tobundi bandalungu ya mobimba mais baza komona te ondokalwa batrack ondokalwa batrack air nyonso batrack na bandal partout mais oui 4h du matin ti 5h 4h du matin ti 5h tozokabola mais bazoloba tozokomonela tozosibir électrochoc wana tozosibir yango na combattant pas akufa lelo bana na ye lelo nalobaka eloko wana bato ya président so baza koyoka bato ya parti kutu bango bayokaka te bazwa matoi bafinika bango maoluka mbongo mais président so eza koyoka bana ya combattant na biso wana o baboma awa liboso le sévinier bana na ye bakendaka classe te vraiment ta wana boyoka ta mawa te vraiment Maman Chantal azoyoka tosala effort tokita ti koto bana na bazala mwasi en tout cas maman Chantal okende kotala bana wana ba image ali papa na bango alala na chemise pembe na alliance na loboko azwa masasi pona IDPS oyo réunion ndeto bana ko préparer ba stratégie pona bandalungu esalema awa place toza osala émission awa eza sacré place oyo oloko ndo tunyo te ngo sembola bana mboke belo bazolanda biso surtout ba diaspora batala émission na biso ototuna ki ote mozaki na makanisa osembola falo tunanga qu'est-ce que le chef de l'État pense na inano etikali parce que donc presque na une année électorale na une année moko qu'est-ce que le chef de l'État pense falo tunanga question wana pona yo suka ko penser pona ngai le chef de l'État doit ménager beaucoup d'efforts pona ko oyo ya lobaka na ba discours na ye une grande partie est à la palpable parce que d'un côté le chef de l'État travaille na biloko belé mais bato ba mona ngote mais biloko belé azosala belé bato bazomona ngote mususu pe azoyebisa te balakisa ngo bato mais ngana lingi mingi a travailler mingi na oyo peuple alingi komona o peuple na biso balingaka kolia azwa nano dossier wana ye moko a main soit asala cabinet moko bo restreindre kaka pona dossier wana aider ministre économie ta musu ministre économie a comprendre te ba faire parce que dossier wana eza magistral une année kaliye mo pa bunda non na kati ye mo watana batu na ebe atana no batu na bunda nano parce que au moni panier de la ménager ta mayele baza na kati loka ba vital kamere ba kote asu na kati ba simba makambo mutai baza mayele te mutai baza mayele te ye moko akota na kati atala qu'est-ce que nous devons faire parce que ce qui est social ya bilo kolia ba congolais ba lié obi question ba bazo bebele mutai baza mayele te mais mutai baza mayele te soko yibi muntu oya yibaka bakangi ya koti boloko aza mayele te muntu oya yibaka bakangi ete ye wana muntu mayele mais aussi rabe bata mayele baza mpapa mena mokonza mboka bato baza na vision bata mayele kasi mokonza mboka nde yende mutu fo sala musala na ye yende mutu fo sala musala na ye bato mayele baza ebele ba mama wana États-Unis wana mama Jeanne Maditulu aza est-ce que biloko na ye moko te ba caractère na ye moko aye nango te ba hectare na ye moko te surtout sunga bakoka mbongo ne belé sunga ba personne vivant avec handicap mama wana vraiment mama ning wana vraiment yo ndimi ke non so mama wana ko ministre to ko mini au sunga chef de l'état te so to ça tout autour mama wana to tika a échoué te ce que vous besoin ministre na biso eza ba conseiller bazana bango to eza bango moko bozo mo ba conseiller ba ministre na biso le clanisme tout autour ya ministre na biso le clientélisme le régionalisme ndezo boma bango to ba union sacrée le lézard okufa union sacrée eza nango mais eza coquille vide vous êtes autour du chef de l'État mais vous n'apportez pas un tonus pour tomber le chef de l'État par rapport à la vision donc eza coquille vide
Merci, tokomi na suka dernier message au pesa na batutu balandi on ba mbote no par rapport ba ve tokomi na biso na année calamité to côté année kali 8 jours quelques jours wa malgré batu ba congolais to azolela nzala so okena zandu na minute au vide ya vide batu ba koteka te to mona ba transport ezo tonda ebele embouteillage mais bat bazolela piaka bat bazolela kolia bat bazolela mutu mo abenga esinga masango ekiti na Congo fufu ekiti biloko ekiti na bise nanu ekiti te information lokuta. Oyebi tozo passé fête à fin de l'année, fête moko morose. Moi je suis de l'IDPS. Nous avons combattu pour que les changements arrivent. Donc on a un état de droit, mais ngai nalobaka toujours sembo. Je commence à pleurer. Ba adversaire na biso. Ba komi ko zo avantage ya o bazomona pour ba attaquer contre biso parce que il y a un ça ne va pas. Ngai na bandi kolela na ndenge to bundaki pona mboke changer abandolela parce que quand je vois bandi ko na biso basi na biso mbongo ndako ya kotika biloko kolia moi ça zo biso que biloko emati et ça réalité le chef doit faire quelque chose na ebisaka yo économie ya Congo ça na maboko ya ba étranger le chef de l'état il faut kata maboko wana simbi économie ya mboka pour to avancer soka kati yango te nazoyebisa yo avion ekobeta falaise. Est-ce que tolobi na tuni question mo asuki elinga na mutu awa tolobi na 3 ans au tozo ya o ya fête o depuis mokonza mboka Félix Antoine a pouvoir est-ce que ba congolais ba sepela na ba fête yango to ba congolais ba sepela te to faut to lo ba clair to sepeli na nute to sepeli na nute so bazongisi na 5 ans passé à mwana mboka monsieur Kabila wa ancien président to ba to sepela mwanda to sepela peka wana kutuliwa liwa Kabila banda ko melisa batu banda Congo bololo depuis azwa pouvoir Congo bololo na 3 ans pe ya facha batu no ba sepel pe na Congo bololo ngwe mais mai kaka merci tokomi na suka merci na mama Aja na hotel biso na musika fondation Fati Krik ezali etombola reloko nyonso ta voiture eza monene Krik eza wana pona kotombola donc mama Aja naza na vision mokonza mboka moto azonima te mbongo na ye mbongo te ya l'état ya gouvernement te ya nini te mbongo azoto na motoki ya passe atiango na vie sociale bandeko na biso ba congolais asombi ba carter apesi etat kuna na maluku etara munene bino botango boyana ba Thomson to ba soso bondunda bokolela ngo azolima kotia mone mama buta boye mama boye nzambe fatie maboye na osenga nzambe kaka pesi makasi na nzoto ko aza na vision ekoma tina kisasa wa pa soutenir mokonza mboka merci na bato balandi biso merci na mo boss monsieur Dipumba merci na Pauline Ngengo kabeza éducation merci na Sadik Maele o aza tozani awa merci na ba autorité tout ba meilleur ve na bato to ba banda ko landa biso ba soutenir ka CFTV Congo France merci na la mitokutani bala simba émission ko ya ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com